Ngapi na landa nga ba bloc ba internet penza rarement. Je travaille là, tu sais. Je travaille là, mais c'est rarement. Parce que moi je suis beaucoup plus politique. Donc na landa mingi ba information à Kinshasa na ba ce que je peux faire et tout. Moi na nzambe kaka nzamba lingi mingi aza kosala makambo ya minene na vi na ngai tala esika na uti tala lelo oyo pe esika nazo kende yango nazo sepela mingi ya koloba kosolola les présents. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur cleboa.com avec votre humble servante Jolicia Sompi, la poupée Barbie de la presse à ligne. Autrement dit, la remontada de cleboa.com. Je vous aime tellement beaucoup. Mingi, par rapport à ma conseil, ma remarque, ça la biso vient vraiment. N'a pas si bien partout pour l'émission place tout et cause de la bino. Ça dépend pas à R et comme la bino, mbote nanga et la bino partout. Je vous aime beaucoup quand en tout cas, pour aujourd'hui, je vais aller recevoir pour vous celle qu'on appelle Anya Star. Oh baby, parce que Mikolo Anya Zana makambo internet. Biso pe total na biso tout le monde kuna ya sabwaki kuna kwisa lobi. Nathalie no binzami na kene na koluka Anya na yeba. Qu'est-ce qui se passe? Parce que na yebi ke musala o abanda ko sala kala baza ba concert na ye ya kala mais Mikolo yo a changé na ye a commencé la mambo mususu mais ndeni ni kaka makamango zozonga baswana toujours. Merci à Delanation Tonton Banda, merci à Pichu Manga ya Boss Lady, merci à Berger Junior, merci à Herman Ampoyo, garçon Slim, sans oublier celui qu'on appelle mon caméraman d'aujourd'hui, il s'appelle Marcus Ngangeli. Merci Nabatunio so Obazala, toujours Nangaba Soutena Ngai, merci à Jolili Atala, merci à Eddie et Momo, le pharaon noir, Eddie et Momo Ngoyi, Babi Mpersona Nampiaka, sans oublier celui qu'on appelle DJ Onya Babi. Azaka Yemoko, DJ Azaka Yemoko na Allemagne, babi soko lingi feti no ebonga musique ezala bien, benga toujours DJ Onya Azawana. En tout cas, personne bozana posa na un numéro boko c'est pas nanga parce qu'on est là. Anya Star, bonjour. Bonjour Jolicia. Boni. Malamu. Moni ebelo nanga pa no seka bien, olobara bien, no se zala bien. Moni ba activité nyo so le kandeni. Si ba activité nyo so le ka bien na ngolo ya Nzambe. Tozo bunda kaka esimba ndenge toza nango posa esimba site yo moko koma boss mukolo site bon makamo kunekende ni ojere batu nondeni bon yo moko ebi ba cameraman ndenge bazala ko ebi ba monteur moi mutu passe mais nazo bunda na bango kaka ezokende bien ba site eza bien Anya Star Live Indica 243 TV vraiment nzamba zo sala bikamo. D'accord, Anya, merci beaucoup pour tes réponses. Anya, sur ton Luka Kyo, et puis comme ça, nous avons la Cleboa Zandaku, mais bien sur ton Luka Kyo, tu as pour ça plus vérité par rapport à ma caméra, nous avons actualité. Parce que, ma matangue ça, ma caméra, ça, nous mais côté ou non, nous avons Anya, ben sur internet, c'est ça, oh à l'objet à l'équipe n'andégué, oh à l'objet à l'équipe n'andégué, mais jusque là, tu es bien en vérité. Avant tout, banda, tout côté la macambana, nous sommes qu'est-ce qui se passe? Na mamunyo sozoleka e bandaki ndenge nini po koma na niveau ya keto moni ba ser mususu bazosileka. Merci beaucoup Jolicia na koyambanga na Cleboa lisusu. Je préfère pas parler de ça, je préfère parler de moi, de Anya, de mes projets, na ba vision onga na zanango parce que c'est tellement de choses qui est tellement trop bas. Je vais pas descendre trop bas, je vais rester là où je suis. Bien sûr, tu peux rester là où tu es, oui, parce que yo moko lobi ke za mambo moya c'est omoni ezana bato batala biso nde baninga plus ba vérité. Anya ba ebi okoma chroniqueuse. Mais Anya lelo ba komo mona cuisse de poulet oya azala danseuse a komo sala makambo na yazo sala ba vina ba musique na ekuna na Angola ya Sandra Lina o batno so ba mona ka bina ane lisusu ta fanda na ya komo sala makambo na ye mais ba ocho silika omoni ya ba olo ba likambo bato batala biso ba yebi ke no ba so accuser et puis so remarquer mambo ba olo ba plus ba olo ba presque mambo ba olo bezande moko siko yo nous a mieux placé à expliquer ta bato ba otala na yebi que tu n'arrives pas à parler tu veux pas parler de ça oui comme tu viens de le dire mais expliquez au moins bato ba Hollanda si c'est vrai est-ce que makambo ba maboma te bala mkaka tongo boy baba namba mokolo ba c'est qu'il y a quelque chose ne tous en pour soyer ba qu'est-ce qui se passe dis-nous seulement parce que n'abi ko ça non na pour so lo bila ronti Jolicia na koloba na bandeko o basolanda ngai
nayebi ke bato ya mayele ebele balandaka biso, il y a des parents aussi qui nous suivent, eza na bato oyo mpenza mikolo balandaka ba émission tosalaka. Bon ngai juste eloko nakoki koloba kaka vérité, mutu oyo aza na mayele, mutu oyo aza na sagesse akoyeba vérité juste na dire ya mutu. Donc je suis pas obligé de venir pour la roloba vérité ou bien nini, non non non, parce que naza tellement na makambo ebele o nazo sala nazo lingate na kota na makambo ya batu lokola eza makambo na ngai te. Bon nga pe na landa nga ba bloko ba internet penza rarement hein. Je travaille là, tu sais. Je travaille là, mais c'est rarement parce que moi je suis beaucoup plus politique. Donc nalanda mingi ba information à Kinshasa na ba ce que je peux faire et tout na site. Donc ba bloko penza net ya internet ba makamboleka na internet ezala moi rare, peut-être ceux qui côté Facebook na ba page. Parce que on est côté ba page. Yango na oloba wana ko kotala peut-être au bois qui moi miss mais que Hollande profondément ezala raté. Non ba vérité nzambe nde moto ayebi. Vérité, moi aussi je peux dire quelque chose et cause anango lokuta comme pe ko cause anango vérité, mais vraie vérité eza na kati ya motema na nga pe et pas ya nzambe, c'est tout ce que je peux dire. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Ouais, tu ne veux pas entrer dans Bamakambo Balobi wana, oui, au sali bien. Mais le problème c'est que ça boy. Par rapport à Oba, Naboy, Oboy Koloba, Likamboeli, oui, Oboy Koloba, Maramono Sobi, Oyebi Koloba noté. C'est quoi? Osala besoin Makamorote. Toi, quand tu solo, oui, Osa tellement Makamobele, mais ça te fait quoi? Attends, ça te fait quoi? Erbasoa qui mission na yo awa. T'es ngas quoi problème dans ngeza que yo le bi Osa Makambo. Attends, je te dis quelque chose. Osala rada pasteur Maïk, Osala rappelle mingi na pasteur Moïse Mbiye, on a sepelaka na mingi banzembo na ye. Oui, combien de fois bakiza pasteur Moïse, combien de fois bakiza pasteur Mike qui va critiquer bango, mais ils sont toujours là. Échanger bango de l'autre côté. Donc c'est comme moi, si Jésus bakiza Jésus, bafinga Jésus, alors moi qui n'ai pas même pas Jésus, nazata moi. Donc nazakara moi na nzambe kaka o nzamba lingi mingi azako sala makambo ya minene na vina ngai tala esika na uti tala lelo oyo pe esika nazo kende yango nazo sepela mingi ya koloba kosolola les présents ndenga na monaka parce que le passé peut-être ce que j'avais fait dans le passé et c'est le cas donc et ça la maté donc quand le présent de na sepela na yo to bete yango c'est bon bete so ka masona le présent parce que na moni le passé quand tu trop boy na ko le passé malgré bazo akizo la makambo et puis tu te reproches de rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais ce que je suis pas une hypocrite. J'ai tellement Dieu dans mon cœur, dans ma vie. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Donc, yango ozomona naza malamu. Parce que soit nazaki na motema naza na ngoto ta musu nzamba ninga pambola ngai pete. Mais tant nzamba zo sala makambo o nga moko ermona le la barate. Nzamba oza mutu mona bo nzambe na kati. Je trouve ça normal. C'est normal parce que je connais la vie, je connais comment les gens vivent, je connais comment milieu ezali, comment mahambeko ko salama. Donc pour moi je trouve normal. Je vois rien de grave, rien de la actualité ou bien ezali lo comment makasi je vois pas. C'est bon, bête sur kasma lelo parce que on dit ma solo présent. Oui, parle nous, il y a présent ezani ni asika obizoto ebite to apprendre ata. Il y a présent ezali que j'ai une fondation que ezali na kombo na ngai Anyamat et maintenant fondation on a esangani na fondation moko ya munene ezalaka na poto Fondation Angèle, ONG Angèle. Et ça ONG moko penza ya munene makasi ya président Dai Miller et puis sa femme et puis Dali Moka oza vice-président. Donc tosangani na bango et puis tosangani na Fondation VKM Amour. Fondation VKM Amour, et ça beaucoup plus pour que tu aies des bana et des enfants démunis. Et les fondations VKM Amour, c'est pour mon fils, c'est le nom de mon fils. Donc quand je dis VKM Amour, au bandit son prénom, son poste-nom, et na nonaye et puis tobakisi amour parce que azana bolingo ya kosunga ba orphelin amona ra moto de 40 maman pourquoi azo singa biso mbongo surtout ana food market to mona ra bana mikemi ko mona mama sombela biso eloka olia atuna ra alo aye ba soki ezani
Il explique toujours que ah non, parce que peut-être il n'a pas de parents, peut-être na famille c'est un sorcier ou une sorcière et tout, c'est pour ça, mais il faut pas se manquer d'eux. Si tu as quelque chose, il faut l'aider et tout, tu l'achètes même à manger et tout. Ben, pour le jour de son anniversaire, je l'ai dit que le jour de ton anniversaire, tu ne vas pas fêter ton anniversaire. Parce que souvent, on a fêté le raïdé anniversaire dans l'école et puis dans le d'accord. Même à l'école, tu ne vas pas fêter ton anniversaire. Même à la maison, tu ne fêteras pas ton anniversaire. Comme ton anniversaire, c'est le 23, le 24, on va prendre cet argent, oh, il y a fête et anniversaire, on va acheter à manger, à boire, gâteau, et on va fêter orphelinat moko oyo tokontaktaki mpo tokende kuna tokofete na bango mpo topesa bana wana sourire, topesa bana wana amour. Yango ezalaki message na ngai ya makasi mpenza ya kopase na bandeko oyo mosusu mpe bazali na ba ONG, ba association, ba fondation oyo bazali na mitema ya malamu, soki bakoki ko rejoindre biso pona kosunga biso moralement et physiquement aussi, pour que mukolo wana moi un plus o biso tozana ngo na un plus o bango bazana ngo et ça la ta 2 3 4 5 plus pour te tosunga bango malamu biso ta musu tozali ko kanisa to memela bango biloko ya kolia to moi ji ya komela moi gâteau, mais bango pe bakoki ko kanisa bon memela bango ata moi elamba moi nini moi ata moi saki ya école, parce que classe B bandi président de la République a été école et à l'État offert, mais a été fourniture offert, a été uniforme, il faut aller t'inquiète, tout ça, ça demande de l'argent. Donc, orphelin wana, orphelinat wana, o basunga bana na bango pe bazalaka basuka kape. Siko biso oyo nzamba so pambola pe muke to meka kosunga pe bana wala bakoka kozwa biloko wana nyonso tu. Yango na lancer message nanga. Na ba diaspora surtout, na ba maman surtout beaucoup plus à la dame qui m'avait aidé aussi à faire à reprendre mes études na maman wana zani na Londres, maman Brigitte. Oui, Brigitte, donc ça fait longtemps aussi qu'on s'est parlé, j'ai perdu ce numéro. Hier je crois a perdu ba numéro na en travers Cléboa, je crois qu'il y a Roland de Monsieur yo numéro na biso ba yebi déjà totia kango wana mena opesa ngo na suka ameka kosunga biso pe ndenga sunga kingai to sunga pe bana wana les enfants dominés, les orphelins bango pe bazwa moyen ya kozanga bola mubaza la pe na moyen sengo na kati ya mitema na bango. D'accord, merci. D'accord, merci beaucoup. Donc, vraiment, l'idée nous a bien. Mais, autant que maman n'a pas se rappeler car on a zonga, car malgré ce qui m'a mené zonga. Maman n'a pas fait que oh, il y a qui n'a pas de connaissances, fait que tant que ça m'a pas de comme ça, boyaki. Bon, maman, on a idée nezalaki à Sungabiso, idée nezalaki beaucoup plus bah danser sur Batika Robina à Sungabiso. Donc moi, j'étais d'accord, on a aidé naé, à Eda Kingai. Je l'avais dit, c'est qu'il faut pour la bêtise, non, c'est la journalisme, mais avant la bande, on a besoin ça la formation à français, cours à français na Alde de la Gombe. Oui, tu es la botame na France, la botame personne qui n'a ni na outil na famille, à malamu, na outil na famille moko, les ana ba docteur, ba avocat, les ana ba tamael, tellement ma casse mes oncles, mes tantes, les ana ba tupé à mbongo ma casse na kati, mais ngata msuna comme na ba niveau études na bango te nazaki na besoin na yebi français. Mais nazaki na posa na sala ba cours ya français na ba kisali susu moi ndambo na yebi na ba kisali susu moi un plus pour te tango nazo sala ba émission tango nazo kutana na batu na sala na donc na s'exprimer bien malamu na bisika ona kobanda roke. Mato proposer ki ba boyaki. Non, maman on a sunga kingai. Et puis avec nasunga bande comme sous pe basunga kinga epote na sala ba formation na pic yo bi pic ça $50 pour ça la formation et ça 100 200 300 senga mbongo ebele basunga ngande permettre kinga na sala ba na bi mama nande même onga me bande comme sous mama wana ayaki juste na idée ya fondation onga la zalaki nango ya kosunga ba fille mère fondation Anyamat kosunga ba fille mère en travers école de danse. École de danse, ils ont fournir ba fille ou bien ils ont un projet, il y a un spectacle, ba projet ba spectacle, ils ont foutu à biso mbongo, ils ont foutu à biso
tozo foute la bande ko basi olingi osala formation olingi otanga et ça permettre biso tozo makoki to foute la yo pour avenir na yo lobi ezala malamu. Donc c'était ça ye azalaki na motema malamu ya kosunga biso asungaki oyo amonaki azalaki d'accord asunga ndenge nga na ndimaki asunga parce que babe bandoni ko pesa ba numéro te ya mama ngo baninga ba solano bandoko ko pesa comment na ko pesa numéro ya muto alobi ba pesa numéro na ete numéro na ye batunyo surtout ba ye biango ngai ava contacter ngai ya contacter pe batu mususu ebele nga peut-être na kokini koloba na zaki tamsu mutasuka oh ya benga ki par rapport ya fondation ndenga mona ki idée nazalaki nango vision nazalaki nango ya kosunga bande ko basi nde ye pe alobaki te na rejoindre yo na vision na yo pour tena ba qui s'appelle 1+ na kati ya vision za nango ya fondation. C'était juste ça. D'accord, merci beaucoup Anya, zo répondre bien. Ndenge le baki autour ba place le biki non tala isu mambo ba internet mingi internet ya ba polémique ba nini ozala okoma plus basé na politique. Ero mona ki net makambo ya gouverneur ba utaki publier au vice gouverneur ba utaki publier wana et ça la ki ondeni. Bon, tant on a mona kiango, j'avais trouvé d'abord c'était ridicule. Maman et mukolo jeune fille le kola bisote na oloba na ajuana asale loko bongo oui ça pouvait se passer mais elle avait pas besoin de filmer asa qui besoin de filmer te ko nuire image ya mboka parce que elle a cru une nuire image ya vice gouverneur mais à nuire image ya province ya ba Congo pe image ya mboka même image ya vie ya gouverneur au monde. Donc et ça là il n'a pas si mingi na sepela ki na ngota en tant que moi si abombaka famille donc quelque soit li kabeko ko zala ya modèle bongo akokai ko luka so ke azalaki na raison ko akokai ko luka ndenge nini ya ko résoudre ngo ndenge bazalaki wana akokai na epe ko filmer te ngai ko sala eloko moko te pourquoi ko filmer ko bebisa image ya mutu na modèle wana beauté et tout c'était pas bien en plus nga penga na kosenga justice na biso il faut bakanga nanu mama mimi bakanga mama mimi il faut bakanga policière il faut bakanga batunyo surtout bazala ki wana parce que bango baza justice te de quel droit on va filmer qui vice gouverneur baza justice te ceux qui azala ki peut-être bakanisa ki banga ba nuirier ba mais ça c'est pas bien. Ceux qui ont un problème, na justice. Pourquoi ba qui justice que koya la justice bango moko ko bebi sa image il y a un père de famille ko bebi sa image il y a mboka ko bebi sa image il y a province munene lokola ba Congo pe ko bebi sa image il y a gouverneur parce que wana za ko bebi sa image même il y a entourage nyo surtout il y a gouverneur puis il y a vice gouverneur ezaki vraiment eloro mo malamu te. D'accord, Anya, merci vraiment. Tout le monde comme à la souka. N'ebike, maramonaela qui n'a tout n'a aucun n'a aucun boué. C'est ça, bah tu peux bah bika Anya kolobate. Sans répondre et ça bien parce que kuna bah oloba bah ça vraiment na kanda. Mais un mot pour tes sœurs. Au mona qui va silikaki na makambo ko kolobate un mot pour na bango. Parce que la monnaie, l'homme a remarqué, apparemment, tu n'arrives pas aux zones de discuter na bango te. Bah ça parmi aux ala na bango. Parmi bateaux aux ala qui na bango. Un mot pour na bango. Je n'ai rien à dire. Je dirais seulement que merci Nabatu Oyo, merci. La vérité du cœur, la vraie vérité, c'est Dieu qui sait. Je dis aussi merci à mon Dieu et je salue aussi Papa Chéri. Non, c'était mon ex-patron. Donc ça ex-patron nanga et vient nanga na ndenge ya mukete et puis moto moko azala motema moko na ebite soki nani akoza lokola ye donc o akoka koza lokola ye zaka papa wemba zali sona biso te mais o to tikali na ye leader ya munene icône image ya mboka na biso eza epai na ye Papa Chéri. Donc merci na considération na ya envers moi et ma famille. Merci na bafani nyonso tundere na zo na uti koloba même ya club wa bato balandaka biso numéro ya téléphone na ngezali 00243 82 46 89 505 00243 82 46 89 505 ba o bazana besoin basunga biso pour la fondation Anyamat et puis pour la fondation VKM Amour pour la kosunga ba orphelins et puis ba les enfants de Mini bobenga na numéro on a beau s'abonner massivement na Ndika 243 TV bobo ça na Anestar live te ba live nyonso ezana
Agnès-Star Live. Merci. Merci beaucoup. Nous voici déjà à la fin de notre mission. Là, c'était Agnès-Star, malgré Magaboy Naye, Talia Lobby. Kuna, sonamna ke kuna parce que niveau penza la tala qui a sanda silika qui kuna quiz niveau silika qui. Marambana alobite. Atiki na bomine moto abinzambe kande muto ayebinzambe ndayebi vérité ekoyebana kaka un jour. Merci beaucoup à Double Rolex Bob Kuba Double Rolex Bobi mobala lekim bali tuna milai. Merci na tonton Banda de la Nation. Merci à DJ Onya, Babi DJ Zaka Mokon Allemagne, DJ Onya. Merci à Les Pharaons Noirs et Di Momongoï, Moutoiswana Nampiaka, sans oublier celui qu'on appelle Jolili Atala, en chair et à nos. Merci à toi, Marcus Ngangeli, mon caméraman d'aujourd'hui. Babi, garçon, moi, boakama slim. Et à toi aussi, Saka, Balkim, moi qui est pas bon, Anya. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Bisous.